Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Yandala mumpasezi ave utuado utu yandala mumpasezi vanza na kombo tata mwana pe tata mulimo santu programme na biso ebandi nde tusengi nzembo ya bato banso sima ya nzembo ya bato banso mama pasteur Dibaka akuya liboso pona kubondela. Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame 2 3 Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka. Tobondela na bolingo na bino misatu ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe tata molimo santu na katina papa Simoni Kimbangu Kyangani nzambe papa tozongisi matondi na ngonga oya kitoko papa yo pesi biso bana na yo nzambe na biso ya mokolo oyo monene lelo vendredi lelo nkufa ya nkolo Yesu Masiya nkufa ya papa Simoni Kimbangu pasi ya bamvoala pasi ya mama mwilo papa esengo na motema biso bana na yo ya mawato ye ya masumu na sa tangwa papa tofukami liboso na bino basatu papa toyoko lelela mokili maso eza na maboko na bino papa bide banzambe na biso oyo tokokumisaka ntango nyonso mokili mobimba oyo baza koluka papa biso tobongisi mokili mobimba esepeli papa toyokolela pa na yo pesa biso ekoki nzambe mpona ntango papa mokili baza na posa na biso po totambutsa yango po bino bopesa yango na maboko na biso bénéfice tozonga pamba te papa toye na maboko ya pamba ezangi eloko me yo nzambe na biso okotikaka bana na yo te bazonga pamba okopiaka bango nyonso tu bakosengaka po ete nzambe yokela biso papa tosengi yo mpe bolimbisi soki totali papa na maso papa oyo koyokisaka yo soni na miso moyini papa tokosalaka yango makasi na yo papa tolanda nzela na yo na kimia na bolingo na mibeko na misala na sisi bona komba tata pe mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tokofungula mukanda ya tata nzambe nde tokotanga na mukanda ya liboso ya bakonzi
chapitre 8 verset 28 jusqu'à verset 43. Nkanda wantete wa mintinu kapu kyanana nzila makumole yenana na te nzila makuma ya yetatu avotu solule situ yanti katanga mwana nkumbwa seyo mwana pevian longo kansi dimba nsambulu yembumbululu aseluki aku uyave nzambi ami ye wila mbokolo ye nsambulu zete sambila seluki aku vantadise aku buabu bika wa nsambulu zete sambila seluki aku vantadisa vuma kiaki dimba mbumbululu aseluki aku ye bantu baku Israeli bubana sambila vantadisa vuma kiaki vo muntu na vola masumu kwa mfinangani andi ye diku sondefi ye kuza diandefi vantadisa zikodi yaku munzo yayi bunabika wawila muzulu ye vanga mo ye zenga mambo maselu byaku mubedisa wambi ye bunabika wawila muzulu ye yambulila masuma bantu baku Israeli ye kubavutula kuntsiwa vana masemao na kubalonga nzila yamboti bafuti kwendela ye noki samvula vansi aku yiwa vana kwa bantu baku muvwayo vomalema manakala munsi vovunga kinakala volengela ye mfunda vomakoko vobimpiatu vontatu mina nwane sabantu munsi au momielu mutu bukana zaya kwama kontimandi ye lambo la moku mandi kunzo yayi bunabika wawila muzulu mukalanga ye yambu dila ye vangamo ye vana ko mutu bonsu bona mavanga mani mamo buza siba kuvumi na tangu za zo zibina kala moyo munsi wa vana masemeto yambu dia nkumbu ako kadibana wansamu mkumbu ako ya yinene ye mukoko kwa ngolo ye mukoko kwa lambuka vokana kuza sambila ye tadisa kunzo yayi bunabika wawila muzulu mukalanga ye vanga bonsu bona mamo mana lomba nzenza kwa ngeye pasi bangu amen tutela matusambela tata tudena mu mazulu bika nkumbwa ko yazituswa bika kifumu kya kukiza bika lozolwa kuluvanga mabantoto bosu muzulu dia kwetu kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu iki utu yambu lila mfuka zetu bosu betu betu yambu lila ngabatu vuidi mfuka kututwala ni mumpuku munuko kansi ututane na munankwa wambi kadiki yako kifumu yengolu yenkembo biamvu yamvu munankumbwa seyo mwana pevian longo amen tulombele nkunga 1, 2, 3 kolo toko belela yo talapasi na biso se bato bakoyokana te pona bolingo bozangi biso kolo tokobelela yo talapasi na biso se na bolingo bozangi biso tinda mwinda mwayo nkolo mongengela mabota maso masangani aose po baye bayo nkolo nzambe wa banzambe loba mongongo mokili mozwa kimya mabota maso masangani aose po baye bayo nkolo nzambe wa banzambe tiba mongongo mokili mozwa kimya mabota maso masangani aose po baye bayo nkolo nzambe wa banzambe yondelika ya mokili mobimbo yo tala mokili ndenge moningani maele mabato masiliko suka enkolo yaka yondelika
enkolo yaka enkolo 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 yaka enkolo 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 yaka mokili mokelami naliloba yanguya pona nini ekufa boye yaka bato moneli pasi pona bazwa lobiko pona nini babunga boye yaka enkolo 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 yaka enkolo 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 yaka. Nakumbwa tata mwana pe tata Mulimo Santu papa fumwambanza biso bana na yoto ye liboso na bino na lutumu ya tata Mulimo Santu papa Simoke Mbangu ete mokolo nyonso ya mitano toyaka kozwa lutumu po ete tokota na zamba tokende kosenga tolela pamba te mokili eningani pasi kati na mokili mobimba esika ya kimia ezali te mokili mobimba bazali kotuna nkamba lobi nini nzoka nde soki balobi nkamba directement balobi papa Simoke Mbangu kiangani Mulimo Santu alobi nini pasi eleki kati na mokili yango nde papa lokula lelo ezali mokolo mitano oyo tokanisaka pasi ya nkolo Yesu tokanisaka pasi papa Simoke Mbangu pasi ya mama Mwilo pasi ya bamvwala nde tuye kozwa litumu po ete tokota na zamba bisika tozali kokende papa bolandra mabonde na biso po ete eyokana kimeye kati na mokili mobimba nde papa sika tosengi maloba na yo na komba tata mwana pe tata Mulimo Santu. Kimbangismo oye. Oye. Kamba oye. Oye. Nkombo tata mwana pe tata Mulimo Santu. Merci papa pasteur. Tina nini oyo tata Mulimo Santu papa Simoke Mbangu kiangani apesi mokolo ya vendredi ete tokota kabeko tozali bato tokomitunaka beko yango ebandi kala ntango nini ekosile ntango nini tokokoma libre maboneli ntango nyonso ntango nini maboneli yango ekosila ke tokobondela lisusu te tomitunaka mpe tomitunaka te tomitunaka ngeta papa kasi mpona nini mabondeli po ete tozala pene na tata Nzambe oyo moyini ntango nyonso azalaka pene na biso eske tabunzoto bakolobaka oyo azali nganga pe akufaka ngeta papa nini ebomaka ye kasi nini kidiba ngeta papa eske biso mpe tozalaka kidiba ngeta papa kidiba ezalaka papa kasi yango bazotiela biso mabondeli ntango tokomi distance na tata Nzambe na mabondeli wana kidiba te kidiba yango tata Mulimo Santu azotiela biso makambo nyonso bangonga mabondeli ya 10 heures bangonga nyonso tobosana te beko mpe tobosana te
bolekisa kutu mabondeli na ntango wana ye nano asengi te eza boye te boye papa papa elebeleka nano wana papa de Gaulle soki botalaki likambo yako na papa Ndungi mpe prier sans cesse esika nini nkolo Yesu yalobelaki wana mpona ntina nini yalobelaki ndenge wana ye nkolo Yesu mabondeli ekoki kosila te fotokangama kaka na mabondeli lelo toza kolela na ntina mpasi ya mokili na kati na lingomba mpe ndege moko kasi bango balobi ete totika mabondeli te ezalaki kaka ndenge wana mpe na nkolo Yesu prier sans cesse Kimbangismo ye Tata Nzambe azalaka toujours entouré na banganga Nzambe za boye te yelusele mifo banganga Nzambe bazala tango nyonso mpona kofimpulula sono bozwi esika wana bozwi bo tokei Na kombo Bolivie ici parce que tu ne peux pas qu'il Bible en français. Il y a l'ingala de Totekiako. Totangi on a fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. Dans verset 16 va le Bible soyez toujours joyeux. Bozalaga kaka da esengo. 17 va le Bible priez sans cesse. Bole bakosa belate. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tangonyos, tope sakababo deli, na makamonyos, nantina, na bolingo na biso, et pas d'ankolo, Yesu, na kwa ipti ankolo, tatan zambe, pe kolo Yesu. Boni alulakas. Na kombo na tata na mwana peli mosantu ndenge tutangi na kati na mokanda na Nzambe ntoma polo oyo azwaki mokumba epai na nkolo kaka na ntina na mabondeli yango nkolo amonaki te bapotre oyo ya initiaki bakomaki na bolembu parce que ceux qui totali kuna na Galate na chapitre je crois le chapitre 2 ceux qui tokiti na 17 qui t'a komona ke nkolo amoni que musala na ye ezali kobeba yangona apodaki ntoma Paulo pote albuka kotomola musala ekende liboso yangona nkolo tango azwaki musala Paulo akotaki nango peza kati na bapakano pota alakisa bango bunzambe alors bunzambe yango evandi kaka na lusambo po lusambo yango nde ekomisaka mutu pelepele na Nzambe yangona atati bandeko na Thessalonika ite bosambelaka tango nyonso bolemba kosambela te soki olembi kosa eza lokola nzoto yango eliaka na biloko oyo toliaka mokolo nyonso soki moto alete banda ntongo ti ba 15 heures nzoto elembi bongo na molimo soki mpe ozali kosambela te ozali koposana pele na Nzambe te parce que Nzambe tokutanaka nde na mabondeli soki oza makasi na mabondeli te ozali koluka Nzambe na nzoto okozwa ye te esengeli tosambelaka ntango nyonso tolembaka kosambela te ndenge tolesaka nzoto na biso mokolo nyonso ndenge mpe ntango nyonso tolesaka molimo na bolingo na ye apesi biso kutu na bangonga biso na 8 heures na 6 heures tokoti mabondeli na 10 heures na 12 heures na 15 heures na 22 heures na minuit na 3 heures du matin na 5 heures nyonso wana ezali po te moyini akokoposana penepene na biso te parce que soki ozali nzoto ezali makasi molimo elembaka mais soki molimo eza makasi nzoto ekitaka soki nzoto ekiti se satana akokima mosika na yo nkolo. Comme on tata mwana tata molio mosantu merci nkolo pona maloba priez sans cesse kosambela na kolemba te elingi koloba te ke bana tongo ti butupi ozali kaka genou pona kosambela na kolemba te yango nde
ezali kolakisa na moto que il faut zalaka toujours bon moyo na yo mobima na connexion na tata nzambe ozalaka toujours bon moko esika moko na tata nzambe ozali kosambela ozali koyema banzembo ozali kokanisaka maloba ya papa ozali kotangaka bible ozali kobanza liloba nzambe ezali kotia yo toujours en présence ya tata nzambe po ozalaki diba te ozala distraite monguna azwa yo te yango wana mpe toyebaka na nzembo vosomo dikwiza losambelanga vombeni musambo ikesonolwanga vosomo dikwiza losambelanga vombeni musambo. Alléluia, Alléluia. Ombedi musambo ike sunulanga. Alléluia, Alléluia. Ombedi musambo ike sunulanga. Mondi biso kwa zali kosabela katango nyos moya sala masumu ezali te monguna mpo ete obengana ye nzela mosusu te kaka na losambo. Et puis soki mpe totali na Matthieu chapitre 17 verset 21 bayekoli bazalaki kokoka te kobengana molimo mabe ezalaki na kati na moto kolo Yesu ye moko aye abengani molimo wana bongo batuni pona nini biso tokokaki te pona kosala mosalo ya lobi te ezali na milimo mosusu mpo bengana bademo mosusu il faut ozala makasi na mabondeli mpe na kokila sacrifice lokola beko soki ozali makasi na kokila na jeune soki ozali makasi na mabondeli wana nde okokoka kobengana milimo ndenge oyo. Donc mabondeli ezali kotia moto toujours na présence ya tata nzambe moya sala masumu ezali te moya sala azala distrait ezali te et à travers pe mabondeli nkemo na nzambe eza komonana kamata moto lokola Daniel na Daniel chapitre 6 verset 10 bazolakisa biso kuna ke Daniel azalaki toujours 3 fois par jour ako azali ko bondela elonge na ye kotala na Yerusalem tango azali ko bondela fenêtre na ye toujours orienté vers Jérusalem 3 fois par jour. Mais tango likama moko eyaki po ete Daniel akufa ti passe kote la ye mais Daniel atekaki mabondeli te po passe po a paniquer mondi bazalaka toujours constant atali kama ya ko ningana te abondela na ngonga oyo esengeli ye ko bondela. Daniel asalaki yango ata ya kotaki dans les boulots na bankos mais abimaki dans les boulots à bankos grâce à la puissance de la prière yango na pe lokumo na nzambe yaki komonana bazwaki mokano barobi biso nyonso tu tokosamela kaka nzambe na Daniel ekomaki na esika wana mpona nini mabondeli beko yango nomoni makambo mingi na kati ya lingomba na biso tozwaka à travers mabonde ezala pe ndenge pa pasteur Kabemba alobi ezala Saint Paul tango mosusu komona 15 jours à sacrifice et nyoka azali kodiembela na kati na loboko na ye lokola montre ekosala ye eloko boko te mabondeli yango te nkolo Yesu azalaki kosala sacrifice mabondeli 40 jours de jeûne de sacrifice. Moïse kaka ta mabondeli musala nyonso to kaka na mabondeli ba papa Kimbangu ndenge biso toyokaki kuna tango ya zalaki na Lubumbashi vi na ye na kati ya prison ezalaki mabondeli parfois 150 jours ye kaka na sacrifice na jeûne pe na mabondeli et ba papa bango nyonso to okomona toujours mabondeli bana taboza ko solola kaka na mabondeli na kati na motema ne tama mabondeli ko ratete et puis banzembo ko yemaka banzembo tango nyonso tu mpo azala na distraite bino mpe ba papa soki biso tozo solola na bino
bino bozalaka toujours na kati na motema no atozo solola na moto mabondele ezalaka te na kati ya motema vie de prière yango wana papa Mfuma Mbanza atikelaki biso mpe mokuma wana ntango yo kokenda koyebisa likaba réponse na kaka sala makasi na mabondele zala makasi na mabondele zala makasi na mabondele ya na testament ya papa Dialonga natikaki biso zala makasi na mabondele biso nyonso mokolo moko atuni bambuta atuni biso bambuta alobi ntango biso tozwaki indépendance mabondelo biso tozalaki kobondela mpo ete biso tozwaki mpwanza na mboka na biso lingomba ebima ezali kaka mabondelo bozali kobondela te papa totika mabondela bia tobondelaka ntango kolia na komela mabondeli kaka ya bongo na bongo alobi amoni yango na bokomi na faiblesse bilaka ezopusana mpo na nini mabondelo tozalaki kobondela na kati na zamba oyo ezalaki makasi etiaki bilaka mokuse lingomba ebimi tozwi mpe kimpwanza botika mabondeli wana yango wana ekomi na biso kilo mpo tokoka kokoma na kati na bilaka yango wana merci na kati ya Jérusalem beko ezali très nécessaire mpo etiaka bilaka mokuse mpo ebongisaka baproblème mingi biso tozali na yango bituma ya molimo nzela mosusu te kaka na mabondele mpo yango ezali munduki na mondimi yango wana biso tokolonga kaka parce que na nzela mosusu te kaka na mabondeli kaka baoyo basalela nzambe balonga kaka na nzela na mabondeli biso mpe kaka na nzela na mabondeli vie de prière soko totiki prière esili ozali déconnecté na nzambe tokolonga te ata esali yo mpasi kaka na mabondeli kaka kolemba te molende epuis ndenge papa pasteur awuti kotanga biso mondi bazalaka toujours na esengo ata pasi yango eyeli ndenge nini akoki koningana te amipesa kaka na losambo nzambe oyo biso tozali nazali solution yango na nkolo oyo apesaki biso mpe prière ya notre père na Matthieu 6 verset 9 tolembaka te na kobondela na koyebaka banzembo soki oza kobondela te mpo koyemba ezali kobondela mbala mibale kotangaka mokanda na tata nzambe kobanza-banzaka maloba ya bapapa nyonso wana ezali kotia yo na moto ya molimo n'éteignez pas l'esprit koboma nguya ya molimo te mais soko tiki nzela wana okoti na ba réseaux sociaux okoti na kotonga okoti na ba makambo nyonso tu moto ya molimo ekufi ale moyene adwi yo mpase ye na kombo na tata mwana tata bolio mosantu Mfumu Nzambi merci mukupana diaka occasion kala vantu ala ziziki yako yavovila mama zolele vobe tuvova muma au papa kaidika papa sambu vraiment papa libondeli na tango ito zali lukula batu bazana camp militaire mokili nyonso ezali ya kotelengana biso tozali na mposa ya présence na bino bisika nyonso tozali pona nini mayimiso za komona eza kosenga ete tufunde pai na bino mai ya matoi maza kuyele na nzela ya matoi tokomisa kaka epai na bino telefone ezopesa biso basango kaka ya esengo te liwa ekomi eloko pamba toyokaka basango kone tingandi boye kula bamemi ye mbango na esika boye soki totangi kombo na bino papa tala solution de yango wana donc ezali un grand cadeau soki tokokozalaka na ngonga ke yo omikabi na yo me biso nde tozala na bulembu na kusenga bino te bolimbisi kaka yango tubandilaka na bolimbisi papa mwa distraction ekoki koya limbisa biso nzambe na biso po mokili nyonso eza ya kobeba donc militaire na kati ya camp akozanga mondoki te akoki pe kotuna isika bayonete na ye ezali akoki kotala isika bamasasi ya réserve ezali parfois brusquement ayebe sika kozwila eloko na eloko ye wana akei na ye alete akei potango na bitumba donc maye bandeko na ngai oyo na bakisi ya moke papa soki yo pambuli yango ekokoma eloko ekosunga pe baninga mingi ndenge totelemi na miso na yo papa donc moi bulembu wana limbisa biso papa okokisa biso
mangu tosengi nzambe na kombo na tata na mwana mulimu santu yango boye kofandela na Yerusalemi banganga nzambe bafanda na Yerusalemi pona nini kosambela pe mabondeli tenge bangonga na yango soki ekoki tokoti na mabondeli mususu papa basengi biso tango temple eza kotongama moyini atelemaki papa balobaki ete tosala makasi na mabondeli na koyemba wana tango na nzembo eza koyemba nzoya nsilu tutunga wa mawontu toza kosala misala na koyemba ndako nzambe esilaki to esilaki te esilaki papa esilaki mabondeli na koyemba lelo oyo pata molimo santu alobi te tosala makasi na mabondeli surtout na lingomba nde nkamba Yerusalemi nde ezali kobundisama eza komona to eza komonana te eza komona na polele papa eza komona na polele ngeta papa na basala balati mpe bakoti na kati toye kofanda mpe esika moko baza kobundisa kasi biso moko toyemba nzembo tokolemba te nzela nkamba tokolemba te papa mabondeli nyonso wana soki bazali kobundisa Yerusalemi bazali kobundisa nani papa simo kimbanki angani ye nani ye nzambe na biso Molimo Mosantu ingeta papa eske na Bible toyebi yango te ke Molimo Mosantu akoya ngeta me akoyebana te toyebi ye na Bible ezali oyo ezali te batu mingi bakoyeba ye te kasi mpona nini toza kobundisa ye nzete nzambe na Bible alobaki ke akoya donc question moko ni balobaka na français pertinente oui ambara eza nzambe ati biso na ambara ke Molimo Mosantu akoya kasi bokoyeba ye te me azali biso toyebi te toyebi ye te toyebi ye afandi wapi awa na Yerusalemi ngeta papa sana bi Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit bafandi wapi kaka awa na un seul Dieu afandi wapi awa na nkamba kamba yango Satan ye musala ni kotente komeka eza boye te komeka esoki ameki akoki te akimi na ye akaiko ikasi akokima nani na mabondeli ngeta papa mabondeli yango tata Molimo Santu papa simukimamkianga na tindi biso mabondeli manso oyo maza komona na kati na mokili etangami na Bible ndenge batangi biso na 1 Roi chapitre 8 ngeta papa ke makabo boye koya soki bomoni ndenge wana teke nzambe akimi bino pamba te bosali masumu kasi bapapa balobaki ete boyika mpiko na mabondeli po tokoyoka sango kasi tokomona na miso te esikoyo tozoyoka kaka na sango mpe tozomona na miso te na sango mpe tozomona mpe na miso tozomona mpe na miso kobililingi eza koleka musika eza koleka na batelevizio eza koleka na bareseau sociaux bainondation bamipepe ndenge nini wane me nyonso elobama ete soki bosali masumu tala makambo ekoyela bino nzambe akoponaka mutu mwindu kaka teke mundele biso nyonso tozali bikelamu na ye donc etumbu wana ekoya na biso nyonso yango tolela tofukama na sama na mabele po ete tosenga epai tata nzambe makambo nyonso wana ezala te bamipepe mabe bamai kotonda kobomana awa na RDC tozali kolela kino lelo oyo kuna na este kinia eza te makila bato eza kosopana ayokela biso mawa makambo nyonso wana ekokosila toyebi ete na kati na lingomba elaka tata Molimo Mosantu
ke akobunda etumba pwete na mukili mobimba lingomba mangombe tika laboni moko kaka moko kake ingeta papa oya nani ya papa Simon Kimbangu kiangani etumba te ya makasi penza kambo wana yango yekolo Yesu aya kwake te tikete bokonzi na esala nini eya wana ya mulimo oyo bayibili kambo wana mingi bazoluka kumitia yango bazali to bazali te bazali papa bazali ngeta papa kiwa mwana neke ye papa ya tata ndungi buna kabudi na kuna wona nkatu papa kilendi sarukolo waka kukuna kadi ukukhailanga mesu nzambya habo donc na kati na lingomba ibondeli makasi pwete kintwadi elobi tozala na ngindu yimose ndengwana te ndenge wana papa tozala kaka na likanisi moko oyo batata batindi biso ya bolingo mibeko pe misala kambo wana toso kubunda nango nanu me nyonso wana tosala makasi na mabondeli po ete likambo yango efanda yango papa mfuma mbanza papa dalunga na bana koloba ete kana koyididi kia kukia quel que soit la longueur de la nuit le soleil finira par point papa dalungana yango makambo wana tosika tozo kokende mabondeli makasi kinye ekota na mokili mobimba pe lingomba ezala na kinya tozala kaka na likanisi moko oyo tata molimo santu to kolo lingomba alobi yango ekosala na lingomba mobimba soki biso nyonso tokokani ndenge wana ndi kinya ekoyela biso nyabunzoto c'est très difficile mais tata nzambe lokola akanela yango ekosalama kaka ndenge wana biso moko bacroyant kimbangi tozala na conscience wana eke biso nyonso tokoyokela kaka mingongo boni moko kaka yango nde tokokende kobondela kuna tokende kosenga kuna na silisi bokombo tata mwa tata molimo santo amen amen tata pasteur bokozonga na bino na kombo tata mwana pe tata molimo santu tolande mateyi ya papa liboso totonda nde tozali kopesa malako tozali kokota zamba yo moko osala examen de conscience soki oza na probleme luka batata pasteur okende kotubela epui tozala na bitide ete soki otubele tika libela wana tata nzambe akosepela mingi vision omoni vision koma yango ezali bamessage ata nzambe atindelaka biso po ete toyeba ndenge ya kotambola kanga telefone eza badistraction likambo nyonso ezalaka na ntango wana tomipesa na mabondele tozala concentre kanga telefone ntango tozali kobondela tobosanaka te korapele mama mwilu ye nde molobeli azali penepene tata molimo santu ye moko alobaki na biso ete bana botika nakende nazala penepene tata mpo ete narapaleka ye yango biso mpe tobosana mama mwilu te mpo ete ayeba ete ya solo bana baza na pasi soki tokumi na 15h05 minute nde responsable akobeta maboko biso nyonso tokoya awa mpo ete topesa rapport na tata molimo santu totonda mateyi ya papa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu na kombo ya tata mwana molimo santu tulombele sambo kwa papa tusamba muna zola kwange yese yekwa mwana nge tata mwanda wavelela mfumo tulubokele beno batatu banlongo mpasivulakale tukintu adi avingiki kadi beno lovovadio ana lukalanzole vontatu silo asungula mfundu za kitinu kya msekala eno ntwadi edina mpe silo mwina mpasi bika vula fukama ilomba kadi kondiona sika dodela sika jululwa uvava sika solola
votufukamane yelomba katutambuliko ndomba zetu zambi ovo ndomba zetu zambi kenda zabino batatu balongo za mbandu kimbandu twena muna ntuma manu ya kuswa kieno papasimo kimbangu kiangani kadiani luweni zitu munganza ya mvimba munata zitu kengitata mwanda velela mumama ita luta kunchantangu muna mpasi zihoke lima mumpila ye mukatukwa dibundu limoneke nevo ututumini mpasi vota kota muna bisambu vobeko dia muna lutumulo wenu mkuyo tuna kwa beno lukutuwila kani muna mosi muna tulombela maana makwenda betela nantadisi yenu mpasi vota bakila mondando tabakila mpelu sadisu tatambula luvuma mkunchantangu tatambula pelu vuma mukatukwa dibundu tutambula tuka mnangia ntukulu na te kuno sitamani sinana nankokela wakala yetu ntwadi munazola kwangese ikwa mwana ngetata mwanda wabelela amen tuene nukia mbote Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.